Croix-Rouge ekolo Congo démocratique ezalaka mingi ya mbo pona kopesa lisungi na ntango ya pasi eyemboka ezali koleka na nkokoso ya buzangi bokengi ya ndenge na ndenge na eteni ya yango ya este tope na makama makomelaka bato mazali sekomata. Ezali na tina ya kopesa lokumu na basi pe babali bayebamika bambeka pona likambo lia bayeba zwaki mpasi na milulu misalaki na Kinshasa. Tozwaki na milulu miango matatu limi ya boko na basali ba Croix-Rouge. Nga naza enseignant na Croix-Rouge, Institut supérieur de sciences de la santé de la Croix-Rouge. Alors beaucoup plus Croix-Rouge ezawana pona ko seconder gouvernement na biso, enfin na ba catastrophe, na ba risque et beaucoup plus na ba pays na biso, surtout ba pays na biso tozawana ba catastrophe ezebele banini wana gouvernement yimwa okokate. Il faut appui, il y a force moko supplémentaire comme Croix-Rouge des permettre que non bateaux baza vulnérables to benga bango vulnérables na les bateaux baza faible par rapport à vie, mais Croix-Rouge est ko maintenir bango en vie, quelle que soit vulnérabilité na bango, quelle que soit faiblesse na bango, mais ce qui est plus important que nos Croix-Rouge apporte un plus na humanité na biso na vie na biso. La Croix-Rouge tozo sepela makasi mais eleka eloko moko to sengi papa na biso akanisela pe biso po to sala musala oyo bénévolat tozo zo eloko moko te tozo eleka ba se ba yebi biso ke toza bénévolat to monaka pasi mingi mais papa akanisela biso atala pe pona biso likambo na biso atala pe biso to sepela. François Morillon, motalisi elongi ya CICR, Comité international ya Croix-Rouge na RDC, akundoli misala misusu, misala maki na mboka. L'occasion pour le CICR. Ezali bakumpo na CICR ya kotonda botondi bayeba mipesa na mokano mwa bango moko, bayebutu mpe moye babunzaka tango na bango na komipimaka makambo mingi, bala mususu na kuchaka bomoi na bango na likama, lokola na este ya mboka na eleko e. Nazoli bakuli mpona kotinda maloba mabondeko na bavandi baye bazali na mpasi na Ituri, na Nord Kivu, pe na Sud Kivu. Bato baye ba volontaire to bato ba motema malamu, bazali kompesa eli pa ebwele, pe bosundola mibozali kongala. Na ngambo na ye, ministre ya Mambi Mabokolongono Bwanzoto ya ekolo Congo démocratique, Roger Kamba, akumisi molende mosalami na bisik ya makama na ba volontaire ya Croix-Rouge ya RDC. Le gouvernement de la République. Bulamatari ya ekolo na nzela ya ministère ya Mambi Mabokolongono ya bato, bopeto mpe bopekisi makono. Ezali kondima bokasi bwa Croix-Rouge eye butuna moi, ezalaka tango inso na bana mboka ata makoki mazalaka mpenza te. Yango esengeli totala mpenza malamu baye bazali mpenza na pasi koleka, baye basengeli na bondeko bwa banso. Nalingina lobela awa makano mambula matari ya kosala makasi manso mpona kopesa eyano na mayele mandenge na ndenge na mpasi ya bana mboka. Nalingi pena lakisa na Croix-Rouge bopesi maboko ya bakonzi na maye matali lisungi bolingo tozali na yango na bopesi maboko ya mbula matari na ndenge na ministère ya bokolongono na tina ya kokokisa etinda na yango na lukumu. Dans l'accomplissement de la mission qui est leur. Croix-Rouge ekolo Congo démocratique esengi na bana mboka kosunga misala ya yango pe kolendisa ba volontaire mpe ba secouriste baye bazali bisika makama mazali. Uto Kinshasa, André Ndambi pona VOA Lingala.